Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pamboli nzambe pona mawa na ye. Na pamboli nzambe pona bolingo na ye. Nzambe aza oyo azali pe ya kozalaka nzambe libela na libela. Nzambe oyo azobatela biso na ba problème na makambo nyonso oyo diable azotia na banzela na biso. Kasi Jésus Christ de Nazareth aza wana pona kolongola yango, pona kopesa biso kimia pe mema protection na bomo na biso, na ba famille na biso, na makambo na biso nyonso. Tika ete kombo na ye ekomisama. Aza oyo azali pe akotikala ka nzambe libela na libela. Akotikala nzambe seko na seko. Akolongwaka te na kiti ya bokonzi na ye. Akoumela pe akotikala ka nzambe. Akotikala kaka po aza oyo azali pe akobongwana. Nzambe oyo azobatela ngai na yo ndeko na nga, mingi bakufi, mingi baza na hôpital, mingi basali ba accident, kasi Yesu Masiya azoprotege yo. Ata oyo ozwi problème lelo, Nzambe azobate yo na bomoi, pe yeba ke problème wana ekomema yo na liwa te. Po ondimela Yesu na motema na yo, opesa bomoi na yo pona Yesu, olobi ete Seigneur nandimi yo na motema na nga, nandimi kosalela yo kino suka ya bomoi na nga. Alors Nzambe oyo asalaka promesse, oyo aza na sima baloba na ye pona kokisa yango, akobatela yo pe akosala yo ozala bien na libota na yo. Kombo na Yesu ekumisama libela na libela. Nzambe aza malamu, liloba na ye eza malamu. Yangwana lobeke il a envoyé sa parole et la parole le guérit. Zambatine liloba na ye pe liloba ne kangoli. Liloba na ye eza na power. Liloba na Nzambe ya na pouvoir. Yango nde ezolakisa biso nzela. Yango nde ezosunga biso totambola ndenge Nzambe alingi totambola. Yango nde ezosala biso toyeba ndenge nini toyeba esika nini tozotia makolo, bisika nini tozokota. Nyonso wana liloba na Nzambe yango nde ezosunga biso tosala oyo ezali ya malamu. Po toza na mokili me toza ya mokili te. Un jour tokozonga epai na Nzambe, tokozonga esika oyo towuta. Alors lola na biso ezodépendre awa. Soki otamboli malamu awa, lola pe ezali malamu pe kuna pona yo. Soki otamboli mabe, lola ezate. Alors lola ezali pona bat oyo bazotambola na kati ya kobanga Nzambe, na kati ya crainte na Nzambe, na kati ya bolingo na Nzambe, kotia liloba na Nzambe na misala. Na yebeke na makasi na biso tokokoka yango te. Mais l'esprit de Dieu aza wana pona kosunga biso, pona kosoutenir biso, po totambola ndenge Nzambe alingi. Tika ete Nzambe apambola ba oyo bapesi bomoi na bango pona Yesu, ba oyo bandimi humiliation pona Jésus, ba oyo bandimi balobi oyo koya eya, kasi pona Yesu na kotika Nzambe te, na kozalaka na ye. Tika ete Nzambe apambola na décision zwi. Tika ete Nzambe apambola yo na oyo ozosalela Nzambe, malgré eza facile te, ozopesa temps na pona Jésus, ozokende église, ozoluka ye na ndako, na moment na moment ya famille, na bacamarade, ozoteyaka bango loba na Nzambe. Nzambe apambola yo, pe akokontinuaka kopambola yo. Pe ba oyo pe baokoka te, Saint-Esprit aza wana, akotia maloba na kati na bino, bokobana koteya liloba na Nzambe, ko prêcher la parole de Dieu, ko changer mitema ya batu, po batu baya epai na Nzambe, balongwa na vie ya péché, po te temps ekomi mabe makasi. Nalingaki na encourager ndeko moko ya mwasi to ya mobali oyo akozwa occasion ya kolanda message oyo. Nalingaki na encourager koyebi soki totika nzela Nzambe te. Nayebeki eza facile te na temps oyo biso ba chrétien. Nayebeki eza facile te pona le jour oyo ondimaki Yesu na bomoi ne komba ebandaki na vi na yo. Bato mosusu bakomaka sujet ya kofinga. Yo oyo okepa Nzambe, Nzambe akopesa yo nini? Okozwa nini na makambo ya Nzambe? Bato bakanisaka no makambo ya Nzambe eza boring, ça veut dire makambo ya Nzambe eza ennuyant, eza na tina te. Vraie vie eza na kati ya bonzambe.
vraie vie eza na kati ya nzambe po Yesu apesaka vie. Yesu aza na vie, bolingo ya solo eza Yesu, aza original, nyonso oyo ebimaka na ye eza original. Alors soki totali na babiro mingi surtout ya poto nayebi te na Afrique, eza na babiro mingi balingaka papier original ya kopi te po bazwa yango te. Alors original eza important makasi, original eza Yesu, Yesu aza original. Toyaka kolekisa temps epai ya Jésus te, non, epai ya Yesu tolekisaka temps te, po ye aza kolo mokili, ye nde asimbi ngonga, ye nde asimbi ntango, nyonso eza na maboko na ye, pouvoir eza na maboko na ye, domination eza na maboko na ye. Alors bato oyo bazoloba no wana bayebi te, yango Nzambe abaki Père pardonne bango po bayebi te makambo osala. Bayebi te, baza bato ya kotia bango na prière, ya kobondela mpo na bango, ya koyebisa Nzambe atransforme bango, amema bango na nzela na Yesu po badécouvrir vérité. Po vérité ya solo ezaka epa Yesu. Satan apesaka moto eloko te, aofre yo eloko moko te, oyo akopesa eza kaka soro, eza kaka pasi, eza humiliation, eza soni, eza kolela, eza na pasi na pasi. Po na kati na ye aza na original te, aza kopi, abimisaka kaka oyo ya faux po na kolakisa bato ke ye moto aza nango, nzokanda aza nango te. Yesu aza véritable, aza chemin, la vie et la vérité. Yango wana ndeko na nga, kondimela Yesu eza erreur te. Ndenge ondimela Yesu osala erreur te. Osala vraiment bon choix, oyo choix moto fo asala na vie. Po après avoir kolongwa na mokili, après avoir kopase bamikolo na mokili, tokozonga epai na Nzambe. Po chemin mosusu eza te, kaka epai Yesu. Soki otamboli malamu te na se na mokili, lifelo nde ekozela yo. Mais soki otamboli malamu, lola ekozela yo. Mais projet ya Nzambe, kasi projet ya Nzambe na kati na biso eza projet ya bonheur. Nzambe alobi atie deux chemins na nzela na biso. To pona bomoi, to pona kufa te, to pona bomoi po towumela. Yango wana Nzambe aza na besoin na biso, tobunga te kasi tozwa bomoi ya seko oyo eza Yesu. Liloba na Nzambe elobi na Matthieu 11, Matthieu chapitre 11 verset 2. Bible ezoloba histoire, tomona histoire ya Jean-Baptiste. Comment ndenge nini Jean-Baptiste tango oyo Nzambe atindaki po Bible beke Jean-Baptiste ye nde moto abotamaki liboso po mama na Elisabeth nde moto azwaki zemi liboso. Après Marie ayokoki kozwa zemi ndenge l'ange Nzambe atinaki ange Gabriel akopesa bango ba message. Ayokopesa Zacharie message, apesi pe akepe pa Marie ayokopesa ye message. Mais Elisabeth azwaki zemi liboso. Tango azwaki zemi liboso ayokobota Jean-Baptiste. Tomonaki ndenge nini kobotama Jean-Baptiste ezalaki. Kobotama Jean-Baptiste ezalaki, comment ndenge nini ayaki pe comment ndenge papa na ye aprophétisaki pona Jean-Baptiste. Pona Zacharie banaye koloba te. Pona tunaki ange ndenge nini akoyeba ke mwana wana akoya pesanga signe. Jean Gabriel alobi na lokola ondimi maloba oyo nga nalobi te, oko loba te, ti mwana kobotama nde okoloba. Alors arrivé à Jean-Baptiste ezalaki tellement bikamwa baprophétisaki makambo elekaki kuna oyo bato bakamwaki mwana ngo pe bapesi ye kombo ya Jean, batuni eske na famille na bino boza na kombo motu moko kombo Jean. Alors balobaki non, nyonso wana ezalaki koya na ye ezalaki mpona aprepare chemin ya Jésus-Christ. Toyebi bato batanga Bible boyebi toyebi ndenge nini Jean-Baptiste akolaki, ndenge nini Nzambe amemaki na désert mpona koforme, mpona kotransforme makambo nyonso wana ti ayaki se présenter liboso ya Israël na temps oyo Nzambe apreparaki mpona ye mpona kobaptize sikoyo
bana Israël pona ko sala appel na salut ko mema bango na repentance ko transformer bango selon mission on Nzambe apesaki Jean-Baptiste. Toyebi comment ndenge nini Jean-Baptiste azalaki. Alors, a prophétisaki, a lobaki, a préparaki makambo nyonso malgré babanoko tuna ye oza le Messie, ya banoko loba non, ozali Eli ya lebino prophète abino mais abike azali chemin. Yeba tie na chemin pour na préparer nzela ya Christ. Alors, nyonso to wana po Nzambe alobaki na Jean-Baptiste na kotindela o mutu wana oyo akoya liboso na ye, ye wana nde okobatize ye. Pe Jésus-Christ akomaki temps oyo falaki azala baptisé mpona banda ministère na ye, mpona banda sikoyo mosala na ye na se na moi. Alors se présentaki liboso ya Jean-Baptiste. Ntango se présentaki liboso ya Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ye kutu Jean-Baptiste alingaki Jésus abatize ye, mais Jésus alobi non, yo nde fosala yango. Ti amikitisaki pe azalaki baptisé, Jésus azalaki baptisé epai ya Jean-Baptiste. Pe ntango abaptisé balobi nini? Likolo efungwamaki. Maloba ebimaki, balobi likolo maloba ebimaki likolo ebiki non, tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Nyonso wana ezalaki basigne kolakisa Jean-Baptiste kene c'est lui Jésus-Christ oyo ye akoya kobaptize peuple, nation mokili mobimba, oyo bakondimela Yesu lokola mokonzi mpe obikisi bakozala baptize na molimo na Nzambe. Yango wana oyo mosala Jean-Baptiste asalaki. Après avoir nyonso koleka wana, Jean-Baptiste bakangaki ye mpona ndenge ya bandaki kolobela héros de vérité, comment ndenge nakoki kozwa mwasi ya ndeko na ye etu. Alors mwasi yana azalaki mal à l'aise. Alors basaki nyonso tu na makambo nyonso bakokanga Jean-Baptiste. Après kokanga Jean-Baptiste na kati ya prison ayokaki misala oyo Nzambe Jésus-Christ abandaki kosala. Abandaki koyoka po sango ya Yesu epanzanaki tellement miracle ezalaki tellement makambo esalamaki ebandaki kosalama minene ebujaki Israël. Alors mutu nyonso esika ozalaki esika ayokaki sango po sango na Yesu atoza wapi atobude okoyoka ngo po aza Nzambe tokokima ye te tokoyoka ngo po aza Nzambe. Yango wana ndeko na nga tolinga Yesu na nzela oyo tozopase nayebi ke un jour Nzambe akotransforme biso, akochange yo pe témoignage na tout le monde akoyoka yango pe bakokumisa Nzambe na yo, bakobetela Jésus-Christ maboko, bakopesa ye lokumu pe bamisusu bakobongwana na nzela ya témoignage na yo po témoignage na yo olega minene. Ye moko ntango moto ayokango ye moko amitali te non, pourquoi pas napesa vie na ngai epai Yesu te. Akopesa vie na epai po témoignage na témoin eza minene. Bato wana ata oyo baolanda yo bakombatro bakondimela Yesu po oyo Yesu akosala kati na yo ekolekela bato. Jean-Baptiste na prison ayokaki beko, abengi badisiple na ye. Mpo na otanga liloba na Nzambe ntango Jésus-Christ abandaki koleka, Jean-Baptiste amonaki ye. Pe Jean-Baptiste apesaki témoignage. Badisiple na ye bayokaki pe badisiple na ye balandaki Jésus. Po Jean-Baptiste abandaki koloba ye nde fils de Dieu. Ye nde aye kolongola péché du monde. Ye. Alors ne esalamaki bongo badisiple bake kotuna Jésus selon makambo o Jean-Baptiste asengaki bango. Jean-Baptiste atindi badisiple na ye batuna Jésus batuna ye ke eske oza oyo toza kozela to fo tozela mosusu. Alors Jean-Baptiste déjà akomaki kokota na doute na makambo nyonso oyo ye aloba mpona Jésus.
Pourquoi? Parce que na prison esika oyo ye azalaki echangeaki ye makanisi. Mutu moko talingaka azala fermé, mutu moko talingaka azala bakanga ye esika moko, mutu moko talingaka po nzambe apesa biso liberté. So nayebi ki na se nanga crime te, na se nanga problème te, mais pourquoi nake se retrouver na prison? Alors mutu moko talingaka ngo. Alors Jean-Baptiste a se retrouvaki na prison pona makambo ya Nzambe. Lokola promesse esi epesamaka kala. Jézabel soki totala na histoire ya Eli. Jézabel ayebisaki na Eli aokate mutu. Alors Jean-Baptiste abotamaki na esprit ya Eli. Ndenge Jésus-Christ abandaki koexplike, Jean-Baptiste abotamaki na esprit ya Eli. Alors wana eza message mosusu. Mais lokola promesse esi epesamaki Jézabel abaki aokata mutu ya Eli. Yango wana Jean-Baptiste liloba wana lokola Jean-Baptiste abotamaki na esprit ya Eli. Liloba wana lokola ezalaki brisé te. Liloba wana lokola ezalaki brisé te. Yango wana elataki nzoto nde ememaki Jean-Baptiste na prison. Po falaki kuna nde bakende kokate mutu po liloba maloba oyo Jézabel aprometaki Jean-Baptiste ifalaki ekokisama. Po yango bapriaki mpo nango te mpo babrise yango. Wana eza message biso Nzambe so apesi biso occasion tokopartage mpo nango. Alors message Jean-Baptiste atindaki badisciple bakeyebisa Jésus. Est-ce que ça Jésus-Christ tozozela to fo tozela mosusu? Jésus-Christ a répondre bango bokende koyebisa Jean-Baptiste ke baveugle baveugle bamoni, baboite batamboli, balepre bakomi purifié na lèpre na bango. Bonne nouvelle epanzani partout. Bakufi ressuscité, mort ressuscité. Liloba na Nzambe epanzani mutu nyonso ayoki azoyoka liloba na Nzambe ba ame ezozala sauvé. Alors Jean-Baptiste akomaki na badoute. Lobiso toza basé na Jean-Baptiste. Ndenge akomaki na badoute. Na bikamwa nyonso tu oyo Nzambe alobelaki ye, na makambo nyonso tu oyo ye Nzambe apreparaki ye depuis bomona na ye, arrivé na ye, kokola na ye po akolaki na désert, babe banaye kolia te aliaka basauterelle makambo ebele avivaki na vie na ye po Nzambe apreparaki po na ye fo aya koprepare chemin ya Jésus-Christ. Yango pe mutuna yo kotuna yo ndeko nanga. Nzambe oyo abenga yo. Nzambe abenga yo. Tango Nzambe abengaki yo moko. Batu mosusu bayakaka na nzela ebele. Apela Nzambe ezalaka na nzela ebele. Na nzela sœur ate yo, frère ate yo, pasteur, to na nzela maladi, to famille na yo déjà bazali ba chrétien, tango botami dia okola dia na système wana dia, bango déjà bazolakisa déjà nzela Nzambe. Alors Nzambe abengaka biso na bandenge ebele. Alors tango oyo ekomaka tosalaka rencontre personnelle na Nzambe biso moko, Nzambe apesaka biso liloba. Nzambe apesaka biso toujours message. Fo Nzambe alobela yo, poso Nzambe alobeli yo te, moyo oyeba te oza wapi, ozosalela nani, ekozala pasi mpona olanda Nzambe vraiment. Yango wana Nzambe alobelaka biso. Na ba message oyo nyonso Nzambe alobela yo. Mais yeba ke na kati ya makambo nyonso oyo Nzambe alobela biso, eza na nzela oyo fo tokende. Eza na nzela oyo fo toleka. Eza na ekolo oyo fo tokota. Ekolo ya Nzambe eza facile. Eza vie na biso normal eza, mais ya Nzambe eza facile. Po wana ezali komba ya niveau mosusu. Nzambe akofaire passer biso na ba chemin moko oyo ekosunga te, okolinga yango te, mais towana joie te fo tolanda yango po eza Nzambe ne mutatie biso na nzela wana. Alors Nzambe apesaki promesse aza wana pona kokokisa yango. Aza mwana na mutu te pona bongwana, aza Nzambe. Mais aka nzela o Nzambe amemaka biso za nzela ya désert pona ko transformer biso.
nayebi ke eza nzela moko afasi te. Tozotala na Bible comment ndenge nini Job azalaki abatiaki na épreuve banzela oyo alekaki ti amodire le jour oyo abotamaki ti aloba nyonso oyo alobaki wana ti nzoto na ye ese transforme modele ese transformaki pasi oyo Job amonaki bana na ye bakufi baservi biloko na ye nyonso to ebebi nyonso oyo azalaki nango oyo aconstruire vie na ye mobimba ebebaki na jour moko. Mais Job ayebaki te ke non nzambe basololaki na satana mpe nzambe apesaki satana nzela aya kosimba biloko bien ya Job me apekisaki asimba bomoi na ye te. Ozomona bepreuve oyo banzela oyo nzambe alekisa biso eyafasi te. Soki nzambe aprepare biso te tokoleka yango te tokoka yango te bamisusu bakoboya nzambe misusu mpe batikala bango bazongela mokili mpo eza fasi te. Yango l'esprit de Dieu azala pona ko soutenir biso pona ko aider biso tokoma esika o nzambe alingi biso tokoma. Jean-Baptiste maloba changeaki. Mais Jean-Baptiste abosanaki ke non ezala maloba oyo elobamaki. Ayebaki yango te. Ye ayebaki maloba na te atangaki yango pete. Nayebi te soki ye ayebaki ke non azan esprit ya Eli. Nayebi te po nzambe alobi nayebi te wana nayebi te po nzambe alobaka me nayebi te soki alobelaki ye. Ozomona. Alors Jean-Baptiste ayebaki te azali na condamnation. Maloba Jézabel alobelaki ye. Alobelaki Eli. Ezalaki ba efasaki yango te banilaki yango te. Alors tant ya ye na esprit ya Eli efalaki kokisama. Alors maloba wana nde memaki Jean-Baptiste na prison. Alors na kati ya pasi wana Jean-Baptiste akomi ko kotuna ba question. Jean-Baptiste akomi ko poser ba question. Ndeko nanga, est-ce que yo poser ba question? Est-ce que nzela onga na oleka Yesu, est-ce que za ya solo? Papa, nazo nandimelaki yo ya solo? Est-ce que olobelaki nga? Est-ce que na ikosala erreur te? Makamni onga na omona. Pourquoi vi nanga boy? Nasala boy mabe. Ba problème ezoya par-ci par-là. Mais na kosuka wapi? Zambe aza mwana na mutu te pona kosa na banesu. Zamba aza mwana na mutu te pona kosa. Asalaka erreur te po aza nzambe. Aza wana pona biso, aza wana pona ngai na yo. Alors tozali na bon chemin po ye azali chemin la vie la vérité. Tosala erreur te, tokosala rape erreur te po epa na nzambe erreur ezalaka te. Libanda na eloko mususu eza te. Libanda ya Yesu masi eloko mususu eza te. Eloko eza kuna kufa ba problème o diable akolanda akolunga landiso na ba trouble péché kochola koina koboma makambo oya mabe kasi epai na nzambe eza kimia. Kimeza. Mais désert nzamba permettant yango po te a former biso. Po ne alakisa o liloba na ye. Po na kati na abondance na kati na kimia moya mutu ayoka voix nzambe zate. Maman yaya soki ovana na kati ya kimia ozota otanga Bible omona ke nyonso za normal bon na ke na nyonso za normal mais na kati ya souffrance ne mutu ayebaka ke non wafuna luka nzambe. Bekol mususu nzambe mo atiaka biso mais bekol mususu ezaka péché masumu na biso. Neti Jean-Baptiste eloko emimaki na prison ezalaki maloba wana ya Jézabel oyo alobaki na Eli babrisaki yango te. Po soki Jean-Baptiste ayebaki yango alingaka brisanga prier mpe balingaki bakate mutu te. Nasi alingaka kufa normal ndenge mpe ba prophète ba serviteur de Dieu oyo totanga bakufa na bango normal. Alors liloba na nzambe eza bomoi. Dieu il a envoyé sa parole et la parole le guérit. Et kokangola mutu mususu te et kokangola banzete te kaka biso. Nzambe atindi liloba na kati na biso pone kangola biso. Jean-Baptiste akotaki na doute. Jean-Baptiste abanaye ko douter. Pourtant ye nde mutu ayokaki voix ya nzambe. Ye mutu ayokaki nyonso. Ndeko nanga tokota doute. Mongongo nzambe mutu elobela biso. Nzambe mutu abenga yo. Nzela wana oyo zoleka nzambe mutu abenga yo. Nzambe aza wana akotika yo te, akosouteniraka yo jusqu'à la fin.
topesa elikya na biso epa nzambe kotala misu kotya misu bipai te aza nzambe oyo akotikaka jamais bana na ye malgré basouffrance malgré minyoko tondimela kaka yesu koboya ye te kotika bible te komirmire te kotambola kolobaloba n'importe quoi te soki le plus ozoloba ozomirmire makambo ezozala kaka wana oyo biso fo tosala kaka ke tozalaka na attitude ya prière komultiplie vie ya prière koyoka lisusu nzambe kopesa kaka nzambe temps alekisa biso na nzela oyo azolekisa biso pafe eza nango mpona koumela te me eloko kaka eza kaka ke mpona akomisa biso makasi toobéir totosa mpo désert wana ezala mbangu israel soki esalaki 40 ans mpo bazangaki kotosa et pourtant désert wana oyo nzambe alobana kolekisa bango ezali mpona koumela te mpo nzambe ayebi asala biso bato ayebi ke non moto akokaka pasi te moto asupportaka pasi te akolimumisa biso na désert wana te me eloko oyo esalaka biso towumela na kati na ekole ya nzambe ezali bamurmure bainquiétude koloba ebele kotika nzambe osambelaka su te oyoka su liloba na nzambe te tosilikelaka nzambe yango omonaka eno nzambe mpe lokola aza nzambe alingaka makambo wana te akoluka prolonger lisusu désert na biso ifala exemple esala 1 mois nzambe abaki lisusu 7 mois nyonso wana nini mpona moto alingaka mpasi te moto alingi makambo wana te me nzambe aza na besoin yango aforme biso mpo mwana ata so abotifa banda nano maternel ti akóma na bauniversité eza nzela molai eza ekole ma fo ayekola fo ayeba mpona soki akoli sikoyo akoyeba ndenge nini natangelaki papa na nda na besoin azala médecin fo kotanga yango fo koyekola ngo kozala patient mpo oyeba makambo wana nyonso mpo soki ozwi certificat nde sikoyo ekopermettre okende kosala na hôpital mpo sikoyo bapesa yo poste esika nini oyo yo kozala mpo bayebi kotangeli yango nzambe mpe eza bongo motu moko te akobengama bamoko chrétien abanda koloba makambo nzambe oza expérience yango te oyekoleli oyo te sikoyo koteya bato ndenge nini fo yekola alors eza na ebele ya koapprendre epa na nzambe toyekolaka kaka mpe tokoyekolaka kaka mais désert eza passage obligé mais koluka te toumela kati ya désert wana na désert wana eza na 2 chemins oyo emema biso na désert eza ekole ya nzambe ye moko aimpose biso toleka wana misusu mpe eloko mpe tiaka biso na eza péché nde ezosala biso topase na pasi malgré tondimi yesu topase na désert wana topase na bapasi wana ewumela mpo tomona nkembo na nzambe te alors ndeko na nga fo siko koluka koyeba désert oyo tozopase eza ya nini ya masumu na biso moko ya bakoko na biso moko maloba baloba to ezali nzambe monta permettre yango mpo te Jean-Baptiste akendaki prison ezalaki likambo ye asalaki te lokola azalaki na esprit ya Eli nde akendaki prison ti baye kokate motu mwasi ya Hérode asenga tellement mwana na ye abinaki lokola Hérode apesaki promesse roi apesi promesse jamais akoki koboya yango alors il fallaki offre oyo nyonso tu mwana asengaki nyonso nini maloba ya Jézabel elataki nzoto yaya totika nzambe te malgré badésert malgré nyonso totuna bakestio te eske nzambe eza kaka yo sene kaka yo nde moto otindaki nga yesu kaka yo nzambe boye biloko wana soki tozolobaka yango toza koprolonge désert na biso tokomona nkembo na nzambe me kozala na retard mpona nyonso wana bato ebele bakokaka yango te makambo wana bato bakokaka yango te oyo na atiki na ye azongele mokili to azozaka na nzambe me aboyi désert wana alingi yango te pourtant nzambe apermetaka biso oleka na ekole wana après avoir koleka ekole wana tout ekozala malamu malgré bakombe ekozala me nyonso ekozala malamu mpo nzambe alingi ke oyo touti nango na mokili avant toyamba ye oyo touti nango na mokili oyo biso moko tosali il faut topase na nzela ya désert mpo na nzambe alongola biso bavieille homme asala biso tozala tose transforme tobotama ya sika atia
système na ye longola système ya Satan, système ya mokili, atia système na ye na kati na biso pona toyeba ndenge nini ya kotambola malamu na ye, amema biso ndenge alingi biso tokende. Tobanga te chemin nzambe eza kitoko. Nayebi ke mutu akokaka pasi te, mutu alingaka toujours bonheur. Bana na biso ata mwana soki ozogate bana na bakolaka malamu te bazalaka tetu, mais mwana omemi na koforme ye, mwana olakisi ye nzela, mwana wana bayebaka vie mpe bazalaka vraiment bana moko bazalaka na complication te, bakomprenaka bato bakokomprendre vie mbangu par rapport ya bano bagataka. Yesu alingaka kogate bana te, nzambe alingaka lumema biso na formation mpona transformer biso mpo ayekolisa biso vie. Toyima te na moment nzambe azomema biso na nzela na ye. Toyima te soki tomoni ke eza péché, tosenga nzambe bolimbisi, nzambe akolongola mabe wana mpe akozongisa biso na chemin na ye. Soki eza nzela nzambe atie yo, mutu moko te akokolongola yango, ngana tokokolongola yango te, kaka ye moko akolongola yango na temps oyo ye aprépare. Mais pona temps wana est prolongé te, et comme suba, et comme exemple 1 mois est prolongé, c'est comme ça suba 6 mois te, faut obéir na makambo oyo ye azoloba. Tozala wana na prière na koyoka nzambe, na kotanga liloba na nzambe, na kolinga kozala brisé, na kolinga ko se transformer, biloko wana fo ezalaka na kati na biso pona makambo wana esila noki. Nga pe tangu na bana ko passer na désert, eloko na koyeba ke non, eloko na koyeba ke fo na sala na ndima o nzambe ayebisi ngai na sala. Alakisinga makambo nanga, alakisinga nyonso yanga, ifalaki na accepter pona nazala brisé. Malgré délivrance eza processus, makambo nzambe kosilaka mukolo o nzamba koya, mais na première étape, ifalaki na obéir nango, na tout sans nzambe. Na tout nesko Seigneur eza ndenge nasala nini, ye mo azo lakisa ke eloko fo longwa, o fo pesa na kati na yo. Tangu na tout saki nzambe abane komemanga na nzela na ye malgré ezalaki facile. Biso se posaki ba question ndenge Jean-Baptiste atunaki, est-ce que ezaka nzambe wana oyo tobane ko photos ya mususu. Biso pe to posa ba question, est-ce que ezaka nzambe mutu abenga ce n'est kaka yo Yesu pona ni tolobaki batu tolobaki, mais le plus en plus toloba makambo ezokende kaka pire. Ti Jean-Baptiste bakenda okate mutu na kotuna kaka bongo falaki azwa ta ide ndenge nini akozala po abima. Bon, loko eza makambo nzambe ye moko ayebi. Ozomona. Alors, na kati ya koyimayima wana ti bamisusu mpe atiki mpe nzambe. Seigneur eza yo, est-ce que to nazela mususu aseke nasalaki erreur, bino besenga nzela nzambe eza bien, mais tala banzela na komi. Nzambe alingaka makambo wana te. Nzambe alingaka toujours tomikitisa. Tozala na komikisa. Eza facile nga na obe nazo partager na bino liloba ya nzambe, nga moko na leki nango na yebi ndenge nini eza okolinga ngo te, mais to na choix te lokola nzambe aponi biso tozala wana, tokozala wana kino désert wana ekosila. Tika ete nzambe apambola yo ndeko nango ozwi okazi ya koyoka, nzambe abenir yo bino makambo nyonso bokosala ezala béni. Tika ete nzela nyonso nzambe azolekisa yo, ata yo so passé désert, ata ozozala na kati ya désert, nzambe assiste bino, apesa bino makasi ya koluka kopase na désert oyo na kimia nyonso na nyonso oyo kolobela biso toyoka yango pe totia yango na misala. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola arrivé na bino, zamba pambola départ na bino, makambo nyonso tokosala ezala bénir, bénédiction nzambe accompagner bino, biloko tout ba piège nyonso diable atie na nzela ezala brisé na kombo na Yesu. Malédiction kufa, ba problème, ba difficulté ezala détruire na moto na nzambe na kombo na Yesu. Bolingo na nzambe et accompagner bino tous les jours. Ya ba vie na bino na kombo na Yesu Masi.